Shalom, 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 tous en cas partage na biso. Ah, tous acte des apôtres na chapitre 9, tobani na verset 19 tina. Ndenge okeno suki les ali partage ezwa na acte 9. Tozo yo ka lisolo ya apôtre Paul. Awa na 19 ndenge bandi tango ya kutanaki na Yesu Masia. Ah, komaki kote loba na Nzambe. Puis bato bande ko batala wana kuna. Ye wana mutana koboma basali na Nzambe, ye wana mutabane ko persécuter basali na Nzambe. Lelo siko ake kote aloba na Nzambe eza lokuta. Mais ye a convaincaki bango parce que soki osala Nzambe na solo bato bakomona misala na yo. Balobi mutu aye na Yesu Masiya makambo na nyonso ya kala ekomi le passé. Oyo bazotala siko misala na yo. Eza te ka munoko na moko lobake nga nazaka pasteur. Nga na ndimela Yesu Masiya na tika mabe me bato bazomonoka na mabe wana balobi bato mokili bayebaka bayaka pe ko tester biso bango wana soki diable akoti kati na ye aye pe ko tester yo me bakuta yo na Nzambe balobi baloba mabe me bakuta na mabe te. Apôtre Paul bakutaki ye na mabe te ti baye koyeba ke abandaki pena kosala Yesu Masiya solo abongwanaki vraiment yango bango oyo ye place azalaki ka bakomaki koluka kutu babomisa ye mpo bamonaki akomi kote ya Yesu Masiya et pourtant ye abandaki kotyola basali na Nzambe ye mutu abandaki kokanga basali na Nzambe koboma bango. Yesu Masiya akutanaki na ye yo ndeko ma soeur mon frère yo oyo lobaka ke Yesu Masiya akutani na yo il faut pe bamona caractère na yo, il faut pe bamona misala na yo. Tokoyeba bango na misala na bango. Bible elobi ba faux pasteur, ba faux évangéliste, ba faux intercesseuse tokoyeba bango ba intercesseur a lokuta tokoyeba bango na misala na bango. Misala na yo ezolakisa te na kati église yo pasteur misala no ezolakisa te ke oza mosali na Nzambe ya solo po pasteur mobolobelaka kaka mbongo. Yo intercesseuse misala na yo ezomona te koza intercesseuse ya solo ou bien intercesseur. Soki bamoni yo misala na yo yo kutu chantre bamonaka yo kutu lokola bachantre mokili. Misala na yo yo protocole misala na yo yo oyo obengami chrétien yo oyo lobi oyambi Yesu. Bible ezoba les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Yo mutu obengami bosala attention bandeko bamusu bakobongwana kaka na koprêche boye te bamusu babongwana kaka na partage te bamusu bakobongwana maparti ya misala na yo ntango bato batali yango babi oyo mpenza aza mwana Nzambe oyo mpenza dute ezali te azali mpenza mwana na Nzambe. Bato bakomona azotonga azofinga me baoyebisa yo yo kutu ozalaka kuna te ozotala bango kutu lokola omonaka bango te yo kutu na makambo wana okotaka kutu te olingaka kutu te. Donc yango wana bandeko na ngai loka tozopartage lelo apôtre Paul aconvaincaki alakisaki bango ke nazali mpena mwana na Nzambe alakisaki bango kati ya misala na ye ezalaki te mpo ye alakisa bato me etamboli na ye bato bayaki koloba mpena oyo akutanaki na Nzambe yango mpe témoignage na ye bayo bando ozwa bateme bando okutana na Nzambe banda soki oyamba molimo mosantu toyoka kolobaka balangue kokobokoboboko babaka bashakala mais soki batali misala na yo en dehors ya langue wana bazomona Yesu Masiya te. Ndeko na nga tika baimage na biso ereflecte Yesu Masiya so babengaki biso bachrétien na nzela ya Damas mpo bamonaki tobandaki kotambola lokola ye tobandaki koloba lokola ye. Langage na mwana na Nzambe ekomaka balangage ya mokili. Pasteur langage na na chair ekomaka langage ya bato ya mokili. Okomona pasteur azoloba langage moko na bato oyo balobaka na mokili boyo pasteur yo yokaka yango wapi babi tokoyeba bango na misala na bango. Ba pasteur mususu ba frère mususu omona bazobwaka ye na banzelo parce que nazaka na mokili babandaka kobwaka ngai yango bango bazobwaka ngai kaka soki totali quelque part misala na yo eza pe kaka na bato wana elongo. Bakamaradi ni yo otambolaka na bango balobi sortez du milieu de bakamaradi ni yo ekomaka échappatoire o apôtre Paul aliaki na bato atambola mais ye aliaki na bato mpo bato babongwama yo oza kokende babi Yesu avandaki na bato mabe oui akendaki mpo bato ya mauvaise vie mpo bazwa sikoyo vie ya bien mais yo bando ovanda na bato wana bando banda kotambola na bamusicien ti lelo bamusicien moko abongonaka te parce que bato oyo okendaka koprêche mo bamonaka caractère no ndenge moko ntango yo okomaka na milieu na bango okomaka lokola bango okomaka lokola bango osalaka makambo nyonso lokola bango bayeba na bango yo yango moyeba bongo ezali te. Yo pasteur bando koma na pasteur obabetaka ngana bandaki kosala basheke na kala mais sikoyo ntango yo okendaka mpo bato na basheke okopera kaka oboza na passeport akala te donc langage na yo na makambo na yo yango etindaka bato babongwama te.
bo changer to changer to bongwama na kati ya bapayen toza na kati ya bapayen me tolakisa bango ke biso toza bana na nzambe kopesa bango mpe gu ya koya bozokale bato baya epai ya nzambe te. Antuka bandeko na ngai tokokontinue su na lisolo na biso oyo nzambe apambola biso. Amen.